Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Tellement ébélé à la magazine d'actualité en Lingala facile plus 243 en mode rétrospective. Sélection à Mokola Lilo et Salami Nagelor Tawaba. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Ouverture, il y a 22e session ordinaire, il y a conférence, il y a chef d'État, il y a gouvernement, il y a communauté économique, il y a État, il y a Afrique centrale, CEEAC en sigle. Et Salamaki week-end et l'équipe plus précisément, Mokola samedi 25 février 2023, na chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na cité, il y a Union africaine. Sommet Oyo et Fongwami, au moment où la relation diplomatique est allée à Kobeba Makasi entre République démocratique du Congo et Rwanda Oyo azali pays agresseur pe azali ko appuyer ba groupe rebelle na est de la République démocratique du Congo. Na présence, il y a plusieurs chefs d'État Oyo ba répondre qui présent na 22e session ordinaire. Il y a sommet, il y a CAC Oyo, président il y a RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ki ba homologue na ye pour na soutien na bango envers ye durant mandat na ye na tête ya communauté pe a condamné qui une fois de plus attitude assassin ya Rwanda oyo azali kaka ko continuer ko agresser République démocratique du Congo pe ko appuyer ba groupes armés à faire copier ba richesse ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. Après la multiples interventions, le chef d'État Bakotaki a huis clos durant 2 heures pour travailler en interne sur chaque pays représenté. Simandé, place ezalaki na cérémonie ya passation ya pouvoir entre président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président entrant Ali Bongo ya Gabon. Pour la remise des travaux. Cérémonie et se clôturaki na discours ya Mukwan Tombolo Fachi Beton après bilan moko jugé très positif na tête ya CEEAC pour encourager successeur na ye. Ainsi, présidente aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Ah oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotika bilembo partout azali koleka Fachi Beton solution pour la République démocratique du Congo, Fachi Beton solution pour le continent africain. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté
économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie. Vous l'avez betaki lobby l'équipe, plus précisément Mokola mercredi 22 février 2023 na ville province ya Kinshasa et salaki lisusu ba dégâts ebele pe ba inondation neti awa tozali na commune ya Mongafula, plus précisément na route nationale numéro 1 route de Matadi. Encore une fois ezali victime ya bamvula mai ya mvula e buki lisusu nzela kokamwa et pourtant bauti kobongisa yango ya quelques semaines sur place. Population tokutaki wana bazalaki très émotionné pe batalisaki boye na micro ya magazine plus 243. Si dit un mauvais travail, sinon on va en collaboration avec l'agence de grands travaux. Ça Moussala Mambé national numéro 1, on va réussir à déborder et quatre Nzela Matadimayo. Or Nzela Matadimayo, ils ont un intérêt makasi parce que l'hôpital Izakuna, école Izakuna, Makamobela l'été à Matadimayo. D'ailleurs Matadimayo ce fut un grand centre de formation, il y a Kala, il y a Sodan, il y a policiers. Aujourd'hui abandonné. Donc une grande population, non loin aussi il y a usine, il y a régie des eaux. Donc Nzela a Katani provoqué par agence de grands travaux avec ses collaborateurs chinois. Ils n'ont pas réussi dans le campem Wana. Ceux qui ont dans le campem, ils n'ont pas réussi à canaliser à Maï. Donc à partir d'entrée Maman Koko, tu au comme à Kotoyo, les eaux ne sont pas canalisées. Ceux qui ont Maman Koko, qui sont en vrac, côté en vrac, Maï et Tondi, le Tondi Wana, ciment en vrac, érosion. Au Kiti Awana, na régie des eaux. Érosion. Au Kiti Awana, entrée. Awa, tout ça, officier supérieur. Tout ça, il y a un grand officier. Un général, Azaki chef d'état-major, Liboso un général, Azawana, dans l'entrée officier supérieur Azawana, mais ils ont abandonné, c'est comme si Batou Bazarakoto, c'est pas normal. Donc c'est là où Boukani, ils ont erreur à Bachino, au Bassé, la Bassa Amsa, la Prince Kuna. Donc il y a Bassa la terrassé, donc la jonction à Bango, Bazo Balisate. Donc si Bassali place et Katani, il fallait Bassi Sana Wana Bassang, ça va Sangsate. Donc, tant que vous avez bêtis, on monique et causé des dégâts. Bateau va pesi marché au Bassalam Sala Oyo, basé un peu dans lanterne. Alors, tous en temps et en boula, basé dans la lanterne, makasi, basala malembe, alors que mboula tang azoya, azokuta bango, donc il y a do panzambaramoko. Alors, il faut pas ça la plus vite, basisi musala, basisi baterrasse, mais bazo sa malembe. Mais le problème est qu'il y a des conditions en Mboka. Bazo sala ba makambo nango bazo sala na ba chinois baza na problème te. Ba chinois bazo sala selo mbongo oyo bango bazo sala. Soki basi yokana mokoni kopesa biso autant ninga mbongo ba kopesa bango pe ba kosala parce que faut pas futa ba travailleurs oyo bazo sala awa. Salaire za malunga te. Ozomona bato bazo travailler salaire za malunga te. Siko mbongo ba kopesa ba chinois eza mukie ba kofuta bato bazo sala ndenge nini. Bango nde babimisa mbongo Kongo ezala mbongo babimisa mbongo batia kotonga ba étage na bagombe kuna po balo ba koto keno kuna bato bazokufa le basala ba campagne na ba pays étranger mbongo yaka awa bongo te ezali problème route nationale ya RDC mais comment on a kuna ezosala ba dégâts koto ezosala ba dégâts kutuna ne silité parce que ba érosion sous ces anakati ezoya ya minene mais oya mike bozo kokate. Mais tala biloko bozo sala na ba chinois o eza biloko moko ya pamba bo pesa yango génie militaire ba kosala ba biloko neti basala na quartier Congo ou bien na Kamba dia Dingi et ko évacuer maïnyo surtout que bon ça il a biso ba desser pam o ba desser bozo sala bozo ka ba costume na ba cravate boyo la biso nini tata omoni nzela oyo to telemi oyo esika oyo to linga inayo tala bita oyo ezoko bima na ngambo oyo to pe na ngambo oyo ezali kaka nzela moko oyo ekoti entrée ya Matadimayo ezali na population ebele to yebite yango ba konzi yango ya mboka bozali pona koyiba kaka mbongo botamulaka na ba jeep ou bien comment tala population oyo ezobima na Matadimayo bovani na bino kimia tala nzela oyo route Matadi depuis ebukana bozwi mabele oyo terre jaune soki terre rouge bozo ya kobwaka sable ya pamba nebele ya nzela oyo ebukana tala bita Matadimayo tala nzela ndenge katani
biso bato mayo toza na souffrance makasi maya mbula a partir ba chinois basala ki terrasse likolo maya mbula ezo uta likolo yango ezo panza boye ezo buka bato bandaku bato bazo kufa de to kufele belé misu ti lelo ba monana nonte mona chef de l'état ye moka yaki premier tour ayaki komona ba misala ndenge bandaki kosalama mais lelo ezo bomezani suivi ezate mokonzi apesaki accord basala ba misala bandi kosalama mais lelo ezo boma suivi ezate yango zomona ba misala ezosalama na ba marque oyo parce que muta kolandela bango azate po liboso ekatanaki kuna turo eye ekatani su awa siko tango relongwa su awa ekatana su liboso pona nini misala ezosalama bien te le problème eza abasala misala nde malamu po baka oyo ezaka sute po ebuki bino omona ebuki awa mais ekiti tina kati kuna esali ba dégâts donc cause ya makambo nyonso eza ba chinois tozolela bakonzi ya mboka soki moye ekozala balukela biso société mosusu ya malamu oyo bakoki kosalela biso nzela po bachinois misala bazosala ezosimba te mpe bazocontinue toujours kopesa yango bachinois ngo batia gouvernement na biso na kisi to ndenge nini po bamarché nini asu bapesaka bango. Entre autres, Sengeli Boye Bakibama Yamvula Oyo et Buki Lisusu Kelkendaku dans les environs na niveau ya Matadi Mayo. En tout cas, pour na likambo yanzela Oyo, ezali kosenga implication totale ya autorité ya mboka po Oyo est commis anormal. Et anini la police ya ville province ya Kinshasa utaki kocha maboko na bande moko ya 11 kuluna oba operaka na rond-point Victoire mingi côté ya place des artistes ndenge bozali komona bango boye mutu na mutu azali na spécialité na ye koko sanate po bolanda ndenge moko parmi bango abandaki kopwata boza ba détail. Monsieur Kombonan Bamba présentenga bato moko yenan. Oh, Général Shindani ya base Fibo. Général Shindani base Fibo. Ekiri antivirus. Ekiri antivirus. Yenan. Magorodo. Magorodo. Ekiri antivirus. Antivirus. Yenan. 207 esprits de mort. 207 esprits de mort. Ekirinin. Antivirus. Yenan. Jojo. Jojo. Ekirinin. Antivirus. Yenani. Nikem. Niken alias alias Dendon. Alias Dendon. Oyo ezali première bande ya Ekiri antivirus. Bato oyo bazaba nani? Bazaba tumalamu? Te. Bazaba nani? Bazaba frapper na ba musu bazaba yiba ba moto bakota na bandako. Nani akotela mutu na ndako yebi na bato oyo? Eza Shindan na Magorodo. Yenan. Mbokani. Mbokani. Moibi? Yate ka poso, moiba ba poso. Moibi poso c'est quoi? Pada. Pada c'est quoi? Bato ba pika la téléphone ba laisser bien pesi ya mabi. Yenan. Ye comme vous l'avez dit no kangela na zo Jojo. Yenan. Commandant Diki. Commandant Diki, Moibi. Ye ba teka poso, teka. Yenan. Tifo Keke. Tifo Keke, Moibi. Ye ba teka pada. Yenan. Héritier Wata. Boende zalaka esengeli batu oyo ba répondre na ba acte na bango po trop c'est trop. Imaginez que moko awa soi-disant général bazolo baki na hypercrime elembaye hypercrime ndaku na bango. Shindana kote na batu na bandako. Ye ba kamadi ne ba sama chombo boka alemba pe crime. Général ebe longo na pe crime. Olobi général ebe longo na pe crime. Ba pe crime c'est bango. Ye mkolo pe crime. Bakanga kuna balemba. Alemba ye na sawa. Balemba na pe crime. Koka mwen yo. Opération que nous avons effectuée sur le rond-point Victoire. Sur votre instruction, vous avez demandé la poursuite de ces opérations. Les opérations se sont poursuivies pendant 3 jours durant. Jour et nuit pouvant nous permettre au démantèlement total de cette bande criminelle qui opère en plein jour. En plein jour. Ils ont leur slogan Victoire Ezaya Bisso. Victoire Ezali Yabango. En plein jour. Sous le regard impuissant de la police.
À travers communiqué de presse publié, lobby Elekin Observatoire ya défense publique ODEP a pesaki position naie sur banquette menée l'inspection générale ya finance IGF en rapport na contrat conclu en 2018 entre République démocratique du Congo et groupe ya ba entreprise chinoise. Et singeli boye baki na échec ya contrat sino-congolais ba dignitaire ya régime Kabila bazali na ban ya bakizé. Na oyo ezali qualifié de braquage financier na la générale de carrière P Yabamine Jekamine, observatoire de défense publique ba indexé, ba dignitaire ya régime Kabila pona kotalisa ke lorsque RDC a signé qui contrat au nasi commune, Joseph Kabila Kabange azalaki président de la République, Adolphe Muzito azalaki premier ministre, Augustin Matata Mponyo Mapon azalaki ministre ya finance, pe Moïse Katumbi Chapwe azalaki gouverneur ya Katanga. Nous privilégierons la mise à contribution de nos ressources naturelles pour mobiliser les financements nécessaires à l'industrialisation. Tokende sikoyo na ba chiffre République démocratique du Congo ya Kabila etia na disposition na bango ba glissement ya valeur ya 93 milliards de dollars américains pe RDC esengelaki et recevoir 3 milliards de dollars américains en termes ya ba infrastructure. Après avoir énuméré la répartition yaba part sociale entre l'État congolais et consortium yaba entreprise chinoise, ODEP atalisi oyo lingaki ezala contrepartie y investissement mine contre infrastructure. 1. Construction, il y a 5000 logements sociaux. 2. Construction, il y a 2 barrages hydroélectriques na KTNDP na Kakobola. 3. Construction, il y a 3700 km ya rail. 4. Construction, il y a 145 centres de santé na 145 territoires de la République démocratique du Congo. 5. Construction, il y a 31 hôpitaux. Il y a 150 lits à chacun. 6. Réhabilitation complète, il y a l'aéroport, il y a Goma, P. Bukavu. 7. Construction, il y a 2 universités modernes. Alors que Babimisaki 12 milliards de dollars américains pour la partie chinoise, ODEP atalisi qui République démocratique du Congo et bénéficié kakana 822 millions de dollars américains en infrastructure. Oye tikalaki, ba surfacturation na ba surfacturation, topé ce exemple kaka et hôpital du cinquantenaire, dont coût ezala élevé na 114 millions de dollars américains. Quelle escroquerie! Il y a pas si ezali qui production il y a 6 communes oyo batekela ba chinois actionnaire il y a 6 communes à moitié prix ezali kokose perte na Jekamine soit na mboka 7 milliards de dollars américains et kendaka pamba oyo kindokite ko suspendre pe ko annuler contrat sino-congolais ezali vraiment urgent tout en félicitant IGF pour un travail remarquable. Oyo etie lumière na ba crime économique ya régime ya Kabila pe ba complice lokola Adolphe Muzitu, Augustin Matata Mponyo pe Moïse Katumbi Chapwe na énorme scandale ya pillage organisé pour na kosasa ba ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les déséquilibres criants qui a été constaté, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. Nayango tokosenga na Cour de cassation ya République démocratique du Congo va se saisir na dossier Oyo dans lequel le mboka na biso et perdre plusieurs dizaines de milliards de dollars sans résultat visible. Ya ba infrastructure Oyo et Tongami na maudite convention Oyo. Peuple congolais et Sengeli tozala éveillé, to s'approprier na dossier Oyo et ezali ko faire partie na ba défi à relever pour l'amélioration ya gouvernance minière pe ba finance publique ya kitoko na République démocratique du Congo ndenge elingi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés.
ezali ouf de soulagement monene pour la population ya secteur ya Bozira tozali awa na province ya Équateur, plus précisément na bokote na libongo ya mission catholique esika wapi sur instruction ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba Monica Kamasu eye ba matériaux ya construction et komi kokita et koteli bango kuna en vue ya construction ya bâtiment ya grand hôpital moderne misala o ezali ko s'inscrire na cadre ya projet ya développement il y a 145 territoires initiés na mokonzi ya mboka Yoka Communication Oyo. C'est pour la première fois depuis Belgique na Congo titozo indépendance mbala liboso secteur ya Buzira ezwa don ya gouvernement central et ya kotonga na mabele na biso toyambi yango baba de fer yango bazo bimisa pona kotongela ngo hôpital na biso ya bokote baba de fer yango eza audio te vidéo yango eza ebele na barge kuna bokomona ndenge bazo décharger donc Fati Béton azo lobate azo sala aza mon Équateur te mais botala pour la première fois équipe ya kina biloko bango ye eza montage te bango ye Kasi sengeli boye bakena tour na bango ba bénéficiaire population ya bokote ba lobby bango nyonso bazali sima ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba ko soutenir obele mutu moko Fati Béton pe ba action na ye. Fati Béton charge entreprise o ezo sala misala SSR voilà. Yango wana bana Buzira to soutenir chef de l'État. To simba ye, to accompagner ye. Pour action ya sali lelo lobby ya kosala ya koleka. To soutenir ye. Bato ba ko sabiso te. Yango to moni sima ekomi na bokote ba de faire yango. Tala moyen de transport o yaki yango. Moyen de bazo transporter les bima. Esengeli boye ba lisusu ke ba matériaux oyo eko servir également pour la construction ya ba infrastructure moderne pour ba territoire ya bokote ilenga bungila mongo toujours na province ya Équateur. Kejo bino moko bomoni itikali sikoyo biso to tia mayele na makanisa biso pour que mboka na biso ekende liboso bokote za la développer Buzira za développer. Ils ont 3 chantiers oyo ba pesi na secteur na biso a Buzira. Eza bokote, eza ilenga, na bongila mongo. Chef de l'État, la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'exprimé qui lobby eleki liboso ya Conseil des droits de l'homme et organisation ya Nations Unies du haut du tribune Mokonzi Iyamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adressa qui bilan naye en matière ya ba droits de l'homme. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placer la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes. La fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire. La libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques.
Concernant le processus électoral pour la élection année en cours, en rapport à la situation sécuritaire inquiétante dans la partie Est RDC, Fachi Beton à Talisaki Boye. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Avec toute insistance, Moukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, a dénoncé une fois de plus agression de Rwanda contre RDC Mbokanaye. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. Kaka ndenge alobaki ke akopema te tikino kimia ekozonga netendi mobimba ya République démocratique du Congo, kaka ndenge azali kosala esengeli na population congolaise mobimba tosambela makasi poti nzambe apesa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makasi boyindiza naka. Yekejo. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Dix jours au lendemain, 18 ans, il y a pouvoir, il y a Kabili, et ils allaient faire découvrir Bisso, différentes sortes, il y a Barnac, et les cas, ba vampire, il y a trésor public, ba liambon à l'état, yoke la peuple atamawate. Tozali awa na route lutendele ndenge kaka bozali komona boye modèle nzela oye beba population enyoko maka awa pona koleka nzokande na époque ya Kabila 19 millions de dollars ebima na bakesi ya l'état pona kobongisa nzela oyo kasi soki pe kenda wapi toyebite tellement vérité za la katetu bolanda bino moko ndenge muta komi ko beta monoko sans argument pour na ko justifier 19 millions. Projet de la route Lutendele, de la route municipale numéro 1 Lutendele Kinshasa, réception définitive. On parle de 19 millions de dollars américains. C'est ça. Or, cette route n'a jamais été réhabilitée. On n'a pas parlé de la route Lutendele, on a dit la bretelle, donc ce qui relie tourisme à... Ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce n'est pas ce qui est dit, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. C'est où? C'est ici, sur la première ligne. Projet de la route de Tendele, la route municipale numéro 1 Tendele, oui. Mais dans les contrats, c'est la bretelle de l'Utendele. On n'a pas le contrat. La bretelle de l'Utendele qui va d'où à où? Qui va d'où à où? C'est ça que je dis, parler avec la CGT, ils vont donner les éléments. Mais donc vous... Non, c'est dit, l'Utendele, tu vois, parce que l'avenue
tourisme. Jusqu'à Brikine. Jusqu'à Brikine. De Brikine au saut de mouton. Aujourd'hui, il y a un saut de mouton. Ça, c'est Loutendele déjà. Oui, la bretelle. Et donc, c'est ça qui a coûté 20 millions. Il faut demander s'il y a pas eu d'ouvrage d'art. C'est ainsi que il faudrait voir avec la CGT. Je ne sais pas ce qu'on entend par ouvrage d'art, parce que nous passons par là tous les jours. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro. Je vous donne un cas. L'avenue du tourisme. Il y a cette montagne qui est au niveau de la cité de l'Union africaine. Oui. Vous avez vu qu'il y a eu des dalles qui sont placées là. Oui, on parle de Loutendele. Oui. Parce que vous avez posé la question sur l'ouvrage d'art. Ça, il faut voir avec la CGT. Trop c'est trop, en tout cas, Batwebele, place na bango, ezali na prison, ata mawate, et pourtant bayebi, passe ya population, 18 ans eleki, bosala elokote, lelo misusu bakomi kozwa courage, ya kofongola munoko koleka na ba chaîne ya ba télévision, pona koloba ba n'importe quoi. Quelle audace! Babébé, tu n'as jamais raté. Ikeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.